ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Mbote na bino bandeko balandi émission na biso analysons ensemble partout vos messages à travers ABC One, la chaîne numéro 1 où il y toujours l'actualité autant au réel Kimia est régné partout dans ma botte na bino bandeko balandi. C'est depuis moi mikolo tupoleka to mokolo moko pour les autres mokolo ya dimanche neto sepeli to c'est la musala. C'est depuis hier oyo ndeko Jean-Marc Kabund akomaki awana Kinshasa pour natina ko justifier makambo nyonso ezoleka kuna na Assemblée nationale. Tokobeli sous chauffeur ya docteur Mukwege o azali espion ya ba Rwandais azala embauché depuis 2014. Tokolobeli susu likambo itali ndeko Zakari baba baswe par rapport à ba propos na ye azo tenir à l'égard ya Félix Tshisekedi. Tokolobeli susu crash et outils salama ce matin dans la République démocratique du Congo oyo est causé plusieurs morts. Tokobeli susu fait divers oyo et autres tracassés ba peuple congolais awa la République démocratique du Congo ni alobaka toujours que Jésus-Christ est le number one qui mérite encore et encore na mabota na bino bandeko balandi retour ya ndeko Jean-Marc Kabund et les kanaki avec impact pays idéologie bana membre to base ezalaki répondaki positivement qui est bien ndenga ko sakana te bomona kindi bozomona bibi ba photo ndenge kani ba ko yamba ye même na soso pour natina été ko pesa ye bienvenue parmi nous mais eloko etikali na biso tozozela droit de réponse par rapport à makambo ezoleka na kuna na Assemblée nationale oyo biso toyebi ko basenga ki ye a senga excuse par rapport à ba propos oyo tenaki na égard ya autorité morale na bango na kombo ya Joseph Kabila Kabange balobi ko yenda pesa ki pouvoir na meso 15% yango esali ko akoki ko manquer yete yango ala basenga ki eza rétrospective maloba oyo pamba te na exec yango l'émission de kaki ne basenga ki na ye ba pesa ki 48 heures à s'excuser sinon te va ko destituer na ba fonction na ye ndande bomona ki Yemoko Jean-Marc Kabund alobaki ki ako s'excuser te il préfère mourir à respecter ka autorité na ye oyo auta kokufa na komba fe Etienne Tshisekedi mais kosenga bango bolimbisi akosala yango te nde tango akomi na Kinshasa nyonso manda oleka libana mboka maintenant azongi atozozela aloba au clair parce que to monaka na mokonzi na ye moko alobaka ba décision to bazwaka ba bimisaka ba parole fort ceux qui bazali banda mais ceux qui bazali na kati basayela ka yango te mais hier azongi na kati alo ba ebiete batu na Moïse Katumbi nda ebie bien et voilà za na Kinshasa depuis le samedi tozozela ba propos na ye par rapport makambo tozoleka tozali kozela ba propos ezate na sentiment koloba ya loba ki azo pesa pouvoir makasi na base nde décidaka base nde yango makambo mais a commis entre la vie et la mort. Ceux qui ont à s'excuser, ceux qui ont s'excuser, tu vas destituer. Total à ceux qui ont dit que bima, kuna l'Assemblée nationale point d'interrogation. Bandeko balandi ndeko docteur Mukwege otoyebi papa na biso alongula kabiso soni oyazali abikisa ba mama ebele o bazala ki violé kuna na este oyo azali réparateur de femmes oyo bambisto pesa ka respect mingi na makambo asala kapona ba mama azo pe ba prix Nobel o alitaka to abundela ka pe mboka boyoka ka ba déclaration na nyonso bandeko balandelo ko pesi biso pasi azala kana chauffeur na ye o ba embauché depuis 2014 o azali employé na ye o ya comme ba mesana ba comme bandeko mais on nous informe na journal le soir oyo ezali ya journal moko la na mokili mobimba ya ba européen que chauffeur wana azali espion rwandais. C'est depuis 2014 où azala embauché mais ye chauffeur wana ba chai wana kwa landelaka ba nyonso ya docteur Mukwege alandela biloko nyonso oyo ya sala kapesa ka information nani atindaki chauffeur wana tala danger ya boy mutu ya boy tozo azo réparer basi mutu ya boy to moni azo lutter contre kuna na est to yebi que na banda ko rappeler lisusu makambo leka na est to yebi nyonso
peuple congolais a souffert pendant longtemps na côté wana ya République démocratique du Congo na ba violence ya makasi oyo ezopesa na mitema pasi na koloba ba viol ba tuerie kobotola batu biloko kobotela bango mabele mutakie bilanga bakati mutu donc baza victime ya makambo ebele nde bango kaka bazotinda ye ba espion toyebi déjà que bazalaka parmi nous bavandaka na biso baza na Assemblée nationale bango nde bazodirige mboka oyo mais comme atina niveau kotiela docteur Mukwege espion a espionné ye apesaka ba compte rendu ya makambo nyonso mpo na nini seke baza na intention baboma ye bacheve mbala moko mpo asali nini. Peuple congolais partout ailleurs bolandaka nga to na belelaka na bengaka bino totelema tobundela mboka ezalaka pamba te makambo ya boye un docteur aza te ke homme politique voilà bien sûr bolobaka kota na makambo politique parce que asalaka ba déclaration forte pour na tina koluka mboka ebima na captivité ya bato wana oyo lelo batindeli ye espion oyo azalaka na ye tout le temps pe ndeko oyo ya chauffeur eloko nini okozwa soki oespionné ta mosusu bakopesa mpe poison tiela ye toyebi te so azalaka victime déjà ya baempoisonnement toni toyebi te mais chauffeur wana ntango azosala yango azoyoka nini vraiment bato ya boye esengeli to élimine bango nyonso na mboka opo baza bato moko ya mabe makasi bokutaka kolanda video ya ndeko na biso mama na biso oyo azalaki na este ya république ndenge moninga na ye abomaka mwana na ye na poison na biso makemba bolandaka ba video wana esirkulaka na internet lokola mama wana yebi ke voisine na ye kokende poto na mwana na ye mobali na nzela kokende apesi ye makemba balia nzoka makemba wana atiaki yango poison ya makasi jour kaka azokoma na poto jour amiba jour amisatu mwana wana kufaki poison eutaki wape utaki na ngambu kuna baza na ba poison moko je vous dis bokonzima te pe bakisi na bango bakisi ya ba poison wana ezaka pa na bango baza na ba poison ya 72 heures ya une semaine il y a 2 ans, voire même il y a 10 ans. Bah, tu as beaucoup plus de confiance. Chauffeur, on a depuis 2014. Bon, eh bien, l'eau qu'on a tenté pour achever docteur pour l'intox. Toujours dénoncer en haut, toujours télémélango. Et alors, moutunyo soit qu'on soit pembeni, il y a moutumoko biso de la mouté, ma force à la surveiller. Faut identité naïs à la claire, bah, communication naïs à la surveiller. Et l'eau qu'on auto se paye en haut. Bon, achever docteur Mukwege na l'eau qu'on y na sali. En tout cas, tout ça en haut d'accord, t'es vraiment. Makambo na zolo ba abotang en haut journal le soir. Journal européen beaucoup mona mamuno sozo pesabino na molai penza nango na uti ko pesabino lisusu ke to kolobela ndeko fils Mukoko bobino so que les gardiens du temple la kombo ndeko fils Mukoko alobi ka protégeaka ba valeur to ba vertu ya base ya parti na bango na kombo ya UDPS. C'est depuis ce vendredi oyo adera ki na UNC parti cher yandeko Vital Kamerhe alongo na IDPS alobi ke IDPS eloko eza nango lisusu te or toyebi ke vision ndeko wana abundelaka mboka par rapport à bapopo na ye eloko amoni mabe yango atelemelaka na yango amoni ke ezosimba lisusu te base ekomi base moko ya bafanatisme allais-je dire bango so sela kaka lokola azamu ndeko na biso esenge to kotela ye voilà yango aboyaki ake na INC kokoma komi na INC bandeko balandi wana boti komona ba photo ndenge azo adhérer ndenge ba membre bavandi ndenge azopesa message tozaki temps ya ko captiver message wana pona bino te mais ba image yango wana déjà izo la tabino ndenge kani ndeko fils Mukoko akoti INC mais loko pesi so passe ezani komona ke akoti le musala pe monani ba engagé kuna na OIA en tant que kuna na service ya logistique à sala na ye kaka ndenge mutyo singeli ya sala mais loko pesi so passe ndeko fils Mukoko akei premier jour du travail à côté na bureau ba installer ba latisi makamyo so tout c'est bon à côté avant di abandi musala 1 heure après ndeko 15% eko sala contrôle ya ba bureau nyonso za rawana ayeba musala zo le kandenge nini afongoli ba bureau nyonso akoti asolina bato ekoma na bureau moko oyo akotaki te afongola boye na kati ya moni ndeko fils Mukoko azalaki étonné akomi awa ndenge nini esalami ndenge nini voilà mais ndeko fils Mukoko yango bakuti na kati azalaki ya kolala premier jour du travail s'il vous plaît azalaki ya kolala ko bouger na lipeka ndeko olali ndenge na gangi makasi nzeli likambo
qui me dérange boyena boya tala boye ezalaki mokonzi na ye président de la République nde aseskuizaki alobi non limbisa ngai j'étais un peu fatigué ba comprendre babi premier jour du travail ezalaka kaka bon mais toujours là au pesa le meilleur de toi-même pour la tina musala et pesi soni bandeko balanti premier jour du travail ok kolala ba peso pe bureau bien ok nene koyoto la malili ou ok nene ko sala mel to bundaki na yo au salaire bande ko sala lite voilà il dépese kufi voilà au côté na yente musala yango ba pesi yo la ki sa ba compétence na yo komi kolala lobi boko sala ni ayetango ba obengana komi koloba lisusu to sala ka preuve ya ba capacité na biso donc to bunda lito yo ezateka pona buzo bato lo barate to za rapé à mesure ko prouver po lelo so benga iran meta ya ka prouver aux journalistes lo baka sala na osalango parce que musa to sa to ebi yango na mutu soko bengi nani ingénieur na biso emeka saka prouver boefu aola kisayo mais ko sala mamba boye et pesi penga pasi bande ko balandi toza na matanga toza na pasi mingi na motema crash out koleka awa na République démocratique du Congo na terere kuna na est ya République démocratique du Congo avion moko esali crash de bozo mwana bilili esali plusieurs morts ou ezalaki na 17 passagers à bord jusque là tous une information c'était déjà ici 6 corps bozo mwana bandeko na baza calciné tous na mawa en tout cas une minute de silence pour la bandeko na biso basali vraiment crash et puis na pasi et rataki atterrissage na yango avion yango en question et bobi batou vraiment et puis si pasi na yango toujours c'est là-bas décrété quelques jours la deuil national en tout cas na bandeko na biso est de la République démocratique du Congo to pesi déjà mes condoléances na bino biso nyonso toujours compatir ensemble merci to leki bandeko balandi tika na bisabino nouvelle assaut de mouton comme na suka mais jusque là ba fongoli na nzela te bazozela inauguration ya mokonza mboka par rapport ya ba pont wana mais eloko tozo déclarer za oso ya prix à transport de biso so ke ba fixaki transport na valeur ya 500 francs auto yebi que taxi ezala bis en commun ezala ni za 500 francs mais taxi comme 700 francs bis en commun tikali 500 francs bandeko balandi muta kolandila pe likambango azate tellement ba motocycliste nde ba koma ko aider population moins mingi ba course bango ba koma ko exagérer course moi muke $10 mbongo population azui wapi mawezate tozozela baloba likambo par rapport ya hausse ya prix ya transport ya ba chauffeur pe demi-terrain baloba ki ba okangela yango mais jusque là bakangela yango te eloko moko te en tout cas population ezo souffrir na ndenge ya kosakana te par rapport ya makambo etali transport est un véritable casse-tête awa na République démocratique du Congo na yango toujours senga na bakambi batala pe likambo ba so de mutango esili ba fongola bandeko balandi mo analyse muke na meki mukola lilo yango wana kotel sabino makamni zo le kabele bien awa na capitale na yango bino bozwi biso bo pesa pe baninga batala abonnez-vous massivement na ABC1 po biso tozawana kaka pona kobundela mboka tozawana te pona ba fait divers te tozolandela mboka à la loupe po soki totaleli yango te mutakotana na place na biso azate loko to déclarera tout le temps tozana besoin toza na régime ya bien toza na besoin mboka et se libérer toza na besoin ba paya ba continuer pour gouverner biso te na bosana ki mo muke ingénieur azo signalenga na ngambu ya régie vidéo oyo na prometa ki bino si o ya ko lakisa bino ba propos ya ndeko Zakai baswe wazaki honorable pe azali toujours honorable kuna ndenge alobaki na mikolo elekaki na ndenge azoloba lelo toyoka maloba na ye et puis tozonga na plateau na biso mpona kochite na émission na biso ya lelo c'est parti na otaki dire obenganisa jaka Félix Tshisekedi tata mo sine pas jour mbongo il faut boye bango tata mo si Félix aswaka lara mais bango c'est jaraté c'est jaraté il dépêche ezokoma ya Félix et wana ngoka bona partir ba bon tourna autobeta il y a un secrétaire chargé dans la faut bien la film il y a un secrétaire chargé relations extérieures auto ça na kana ngambujima yi ba lobi la bali wana extérieur ngwana petit wana ibi mboko te
petit la grande qui est petite. Ma solo. Et ça secrétaire n'a pas évité que Mindiale va s'engager cabine à Fatim Tazo Bombaye. C'est connu. C'est connu. Livrez-nous ce monsieur le binon et vous là il n'a pas livré était pour le modèle de binon sous. Mais ça va continuer. Donc vous livrez. Voilà bandeko balandi bouti bino moko koyoka makambo ya boye oya bilisi oya liboso to yebi ko détecter oya liboso ndezaki bien oya mibale za ki fanatisme to yebi vraiment mutayaki na fimbu yango ebetaki yemo ya komiti na niveau na yebi que vidéo autant que parvenir y est tellement tozana ba député moko na yebi te ceux qui na kolo bani tozana ba acteur politique moko na yebi ceux qui baza ndenge ni na qualifier bango de sans manière parce que tozo vivre ezali vraiment malamu te to kaki ndenge papa Molière afingaki si moto abengaki pour reprocher na eloko amonaki na TV afingiye ba mo wana penza ya mabe oyo ngana koko répéter yango pona bino tende bomona extrait wana euti koleka en tout cas pesi passe nde bomona ki paye moko honorable zake ba basu na tangu izalaki na moi diel moko na bango na ndeko na biso Daniel Safu ndenge asalaki vidéo pona ko finga ye moi extrait moki ba balancer yango tout à l'heure bomoni ndenge afingiye donc na ebité moyena bandela maloba ça fait mal comment on a acteur politique na maloba ya boye penza eza vraiment kitoko penza teme tozongeli yango pona kolakisa bino toujours makambo eza na yango tangu akomi kozokola ta poso ya témoin na malamu voilà monsieur Kabila bazaki na besoin na ye on a propos na yende bo tout à l'heure mais Félix asoboya ko livrer pona nini ko bomba ndoki. Est-ce que quand on est vrai ngana ndimi yango te pona nini banda ko pesa so balobaka ke non bako dissoudre parlement to komi wa parlement zaka bongo bazo continuer toujours ko sala makambo ya mabe bazo continuer toujours ko menacer ba opposition bazo continuer toujours ko voter ba loi o eza na faveur na bango pour modifier constitution bazo sala ka makambo ya mabe au population ko souffrir na yango mais bino zolobono mission stoyebi ke ndeko basengaki déjà mais azo porter ton dimi na biso carte na po c'est faux ce sont mona mutu abombi gauche abibisi gauche moni gauche na bombeli mutu c'est faux toujours zela ba espion yango baloba ki ba ko livrer voilà jusqu'à toujours zela mais eloko toujours déplorer ça que pour na ni kozala caméléon toujours boya ba caméléon nyonso ba caméléon to yibango to kotanga bona mikolo roya ba misusu kutu ba so ba fonction makasi ba directeur de cabinet nzoka ba caméléon ba communicant en retard nzoka ba espion pe bon tu comme moi na sinon de ba teli docteur Mukonyi espion depuis 2014 ba espion basé belé na régime oyo lobby to éviter soki nini ko salema na yango tozo boya régime dictatorial oyo tozo kienango to kantseki président Sikaye makambo changer nyo sizo continuer tozo telemela yango ana yango bandeko balandi pona mukwale to suki wana ezaki toujours ngai votre humble servante ça qui pour c'est musala kitoko bandeko baleli mabanga boboka biso lisusu te grand merci à mon pasteur Willy Moutoua dire grand merci à mon papa que j'aime bien Joseph Wambambaka ainsi à papa Norbert Kazadi na bosante papa Sami Mbouyi Shiva Mafuta na moni lisusu pasteur Joseph depuis Suisse na boza ebele bokomela kangai botinda kanga vidéo bo continuer nazo insister abonnez-vous massivement à ABC1 pour tozawana tozobundelongo na biso na bino grand merci na Ekiri les gendarmes oyo babundela mboka toutefois grand merci na ba groupe belé ozo continuer ko komelanga grand merci na lisanga ya bazairoi oyo bazolité pour na mboka grand merci na bino nyonso quant à moi je vous dis au revoir on se retrouve au prochain numéro bye. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC1 Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC1 Television. ABC1 Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde.
actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.